Seigneur notre Dieu, merci. Hello everyone, welcome to my channel. I greet you all in the name of Jesus. Thank you for coming, thank you for watching. Guys, today I have decided to make the drink. As you can see, the reason why I have decided to make this drink, the drink is to help you to lose belly fat. If you have been struggling for a long time, you don't know what to do, you wanted to lose your belly fat, here I have come up with the solution. As you can see, I've got ginger, I've got lemon, I've got cucumber and mint. This ingredient helps you to lose belly fat. Okay, start off, I'm going first to peel off the ginger, the lemon, the cucumber and the mint. After that I'm going to wash it and I'll come back. Thank you guys for watching. Bandeko nanga lelo na decidaki ya pona na salela bino jus. Raison na decidaki ko sala jus oyo ezali pona ko aider biso ko kondisa libumu. Ndenge nalobaki soki ozali na problème ozalaki na besoin ya koluka kokondisa libumu sans kokende kosala exercice, sans kokende gym, solution na biso yango oyo. Toza na concombre ndenge bozomona, toza na tangawizi na biso, toza na citron et puis toza na menthe. Bon, naoloba na liboso mpona natia video eza molai te. Déjà naoloba na anglais, naoloba na lingala ezosala video eza un peu molai. Naoloba na nanu kolongola tangawizi nanga baposo na sokola yango et puis nakozonga tokutani. Oui bandeko, tozongi wana tosisi kobongisa biloko na biso ezalaki tangawizi, citron, concombre na menthe. Sikoyo tokende kotia yango na machine na biso. Nde tobanda liboso kotia tangawizi na citron. Nde tolobaki mbalo ewuti koleka. Soki oza nango na machine te, kose déranger te, okoki nango kosalela mixeur. Tokutani, ok, en attendant na silisa. Merci. Oui bandeko, wana tosisi konika oyo ezalaki tangawizi na citron na biso. Siko tozoke kotia concombre na menthe. Donc tobandi kotia concombre na menthe. As I said before guys, you don't have the machine, don't worry, you can always use a blender. Okay? Tokutani, après juste na silisi. Merci bandeko, jus nanga ya tangawizi, citron, menthe na concombre yango oyo. Na silisi na ubomba yango. Boye okoki komela verre moko na tongo, verre moko na butu avant ke kolala. Donc okoki komela yango air estomac na eza vide, air olamuki na tongo, omeli verre moko na butu lisusu avant ke kolala, omeli verre moko. D'habitude bandeko tozalaka obandi eloko okomi na suka te otiki apres lobi ke oh eloko yango ezosala te, faut ko persévérer. Omeli sima yango okomona résultat. So omeli ka verre moko omona ki esali te, mais soko omeli yango penza ozomela tongo pokwa okomona résultat. So thank you everybody for watching. As I was saying, you can drink this 1 glass in the morning with empty stomach, and also 1 glass before bedtime. So you have to drink, like don't just drink 1 glass and you say that oh it's not working. So you have to keep on drinking. If you drink it like for 30 days, you drink 1 glass in the morning, 1 glass before bed, you will see the result. So thank you everybody for watching. Nangana pesa merci beaucoup na ndeko na ngai Gisèle Mukuka, merci beaucoup pour na soutien na yo, na zomo na soutien na yo, ozo supporter chaîne na biso, merci beaucoup nzamba pambola yo. Merci lisusu na mama Lydie, ye paza na chaîne na ye
aza na chaîne YouTube na ye, chaîne ya ba recette, bandeko boke ko visiter, bokozala déci te. Chaîne na ye eza How to Cook by LNK Kalula. Go and visit her channel, guys. Ozala déci te. Merci beaucoup. Tokutani na mbala ya sima. Bye bye. Oh Seigneur notre Dieu, merci.